Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Démission ya Tambo Mwamba ayoki conseil ya Pepe Ilunkamba oyo alobaki il faut savoir quitter la table quand elle est desservie. Démission ya Tambo Mwamba ezalaki bongo attendu na avant plénière lelo parce que ba membre musu ya bureau ba banda ki déjà ko démissionner moko na moko côté ya gouvernement sengeli boye ba ke ministre ya ba affaires étrangères Marie Tumbanzeza azali déjà na Addis Abeba pour na ko préparer ba réunion et Union africaine et sikani ni président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozwa bongo bokonzi na sommet oyo ko banda bokolo ya lobby et sengeli pe boyeba kenali na foot ba reporter ba match nyoso sengela ki ebeta week-end oyo pamba te ba joueur mingi bazali kuna na chan bozali ebele à travers le monde ya kolanda édition na bino ya magazine KMB News tozali na plaisir ya weba ke bozali ebele parce que biso tozali première chaîne de télévision oyo ekopesa kabino pe ezali kokoba kopesa bino ba information en continu kasi na lingala. Ndenge na lobaki na ebandeli quelques membres ya bureau ya Sénat basi ba déposer ba démission na bango pe na plénière oyo sengela ki sala malelo et sengela ki ko déchoir Alexis Tambo Mwamba kasi ayoki conseil ya Pepe Ilunga selon ba dernière minute au tozanango ba yebisi biso que déjà lettre ya démission na ye ezali prêt bolanda synthèse oyo biso KNB to saela ki bino avant masolo nyonso et pa ya Bennett Kongolo. Lelo plénière ezalaki na Sénat pour na examiner pétition oyo ba sénateur basali contre Alexis Tambo Mwamba. Avant même déroulement ya plénière yango, quelques membres ya bureau bandaki déjà ko déposer ba lettre de démission na bango. Avant l'examen ya pétition oyo ezalaki porté contre Alexis Tambo Mwamba na ba membre ya bureau na ye pour na ko éviter humiliation, président ya Sénat a préféré ko se retirer calmement pe ko tika bureau d'âge. Ba membre ya bureau ebele pe ba démissionner ndeti rapporteur adjoint Sona Kamitatu, rapporteur titulaire Kaumba Lufunda, Pelisusu Lelo, deuxième vice-président Tibasima Ateni, questeur Eric Roubeye, questeur adjoint Roli Lelo, Moko président ya Sénat Alexis Tambo Mwamba. Tokanisa soki bureau mobimba est démissionné, examen ya pétition et kozali sous importance T. Wana bureau d'âge a co-organisé élection pe installation ya bureau définitif ya Sénat. Kinshasa et qui partout. 3 morts dans attaque yaba ADF oyo salami na Rwenzori Bolanda ba détail na élément oyo Nathan Siata a proposé biso. 3 personnes bakufi na attaque moko oyo ezali attribué na ba rebelle Allied Democratic Force ya ADF na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu et salamaki mokolo ya lelo vendredi 5 février 2021. Pelisusu 3 motos ezalaki incendié kaka na basayan oyo pe bilan ezali nanu provisoire. D'après chef ya village oyo ya Mwenda oyo apesaki information oyo na presse locale ba victime ba koyaki na embuscade moko oyo ba rebelle oyo batielaki bango po batiaki positionnement na bango à quelques kilomètres ya entité ya Mulwa pe Kenyambaore. Après yango eyaki kolanda baltercation oyo esalemaki entre bango na ba force loyaliste ezalaki na ba air ya tongo ya mokolo ya vendredi oyo ke to apprendre détonation ya ba armes lourdes pe légères na parti wana bandeko oyo bakendaka kosala bilanga na Mwenda bakimaki pe bazongaki na bandako. Après toyaki kozwa information ke bibembe ezalaki enregistré ya ba civil pe ba moto ezalaki incendié ndenge Iteni Muvunga Kimwele chef ya village oyo alobaki. Car ba source mosusu ezali kolobaki ba victime bazali ba élément ya forces armées ya République démocratique du Congo. Toutefois, ba activité socio-économique oyo ezalaki perturbé na tongo ya lelo et bandi quand même ko zonga na yango population ya côté oyo bazali kosenga toujours na bakonzi ba bakisa effectif ya ba soda na ba coin oyo pona ko éviter makambo ya boye et sala malisusu. Bazali na besoin ya kimia po air nyonso bibembe balembi. Kinshasa et l'équipe partout.
Marie Tumbanzeza déjà na Addis Abeba pour préparer ma solo au sala que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sa tête ya Union africaine. Lokola a remplacé Cyril Ramaphosa président africain Moussoussou bakota la yango da visioconférence kasi yemoko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali obligé à se rendre sur place na Oyo a zali ko succéder Cyril Ramaphosa président de la République sud-africaine pour kabongo ko la remise de reprise pays azwa bâton de commandement ya Afrique Mobimba. Ministre des Affaires étrangères Marie Tumbanzeza azali ko séjourner na Addis Abeba na Éthiopie pour na ba préparatif ya présidence ya République démocratique du Congo na Union africaine. Chef ya diplomatie congolaise akomaki mokolo ya jeudi oyo azalaki accueilli na vice-ministre éthiopien ya affaires étrangères pe ambassadeur Ngandu représentant ya République démocratique du Congo na Éthiopie. Suite na COVID-19 kaka ba président oyo mibale ya République démocratique du Congo na ya Afrique du Sud pe ba délégation na bango nde bakosala déplacement na Addis Abeba pona ko participer na sommet oyo ya Union africaine oyo ezali ko fongama mokolo ya samedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko remplacer Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud na tête ya institution oyo. Ba président Moussoussou nde bako participer na sommet yango par vidéoconférence. Sommet oyo ekosalema en mode hybride, présentiel pe virtuel. Tokanisake arrivé à président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tête ya Union africaine makambo ebele eko changer na République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Ezali kolobama na Kinshasa accident de circulation monene et salami c'est-à-dire mutuka moko selon ba témoin balobi ke ezalaki mutuka moko ya monene lokwa yas lokwa remorque et koti et katisi na avenue du tourisme et koti tin na fleuve Congo na batu na mutuka et monanité. Mais selon ba information autozui na hôtel de ville communication na bango balobi ke ezalaki na ketcha pamba. Bolanda reportage ya Nathan Siata. Motu moko abikité na accident oyo de circulation oyo esalemaki mokolo ya jeudi 4 février 2021 na hauteur ya baveni ya tourisme na tronçon oyo ezali kosangisa hôpital de la Rive na entrée Mimosa na Ngalema na ville ya Kinshasa. Information ezalaki livrée na nzela ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila oyo asalaki déplacement yemoko tina esika yango mokolo ya lelo vendredi 5 février 2021. Na kondimela ye ezali bongo voiture Toyota IST oyo tobengaka Ketch nde aiko silisa course na ye na fleuve Congo, contrairement na ba information oyo ezali relayé à travers ba réseaux sociaux oyo banaye kolobake ezali minibus ezali lokuta. Na yango chef ya exécutif provincial a annoncé tenu à réunion moko na ba service compétent ya ville ya Kinshasa na ba air oyo ezali koya pona ko entamer ba recherche pona ko retrouver ba nzoto ya bandeko oyo ba kufi na accident yango. Il faut qu'on signale que accident de circulation oyo et salamaki na ba 22h heure ya Kinshasa avenue ya tourisme sur tronçon hôpital de la Rive na entrée Mimosa ezalaka na mwinda te yango et provoqué accident oyo. Donc nécessité ezali ko senga na gouvernement provincial à renforcer éclairage public na coin oyo pona ko éviter ba accident ya lolenge oyo. Tikete milimo bandeko na biso epe mana kimia. Beltexco, hier, Azali na République démocratique du Congo depuis plus d'un siècle. Azali ko continuer ko servir ba Congolais. Kasi ba produit na etori ko zongo wa pi bolanda da élément oyo. Esika ko somba ezali partout. Tozana wenza matete. Oye pas distributeur na biso ba bengi papa Succès Ramat. Oye na wenza rond-point ngaba. Tozali na maman ba bengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Et pas ya magasin na somo Betosco ezali. Oye siko na wenza ipen okukuta mama Konde azana ali distributeur à Betosco. Oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali. Oye na wenza ya bandana babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana. Ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Grambela. Oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté. Ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté ya mama bateka ndunda
En tout cas, Betesco, vraiment Mosungi Mboka, mon côté na terrain, Kinshasa, et l'équipe partout. KNB News, première chaîne dans la République démocratique du Congo. Oyo ezali ko continuer ko pesa bino ba information en continu nyonso na lingala vitesse oyo KNB News ezali ko mema bino ezali que ba information nyonso boko bana ko yokango en continu na lingala pe ba émission ndenge na ndenge ezali ko salema déjà pour na ko combler to pe ko fungula na ba analyse ba actualité nyonso tozali ko traiter kasi pona lelo bolanda extrait ya émission aya Abraham Mignon o azali bongo artiste musicien azali ko la carrière na ye esikani ni Nancy Andy ayamba kiye na KNB News pe sengeli boyeba que émission maboke o ko yamba ba artiste comédien nyonso ya République démocratique du Congo et bandi et puis ekosalema avec un partenaire idéologie na masolo ya ba mama oyo ekumba makabongo na le maréchal Jimmy Kolecha. On a cœur de lion. Wanezala kilo yembo kitoko cœur de lion. J'espère que Nzembo yo et ses pelisibino et salubino malamu. Ndeko minyo Abraham na rotuna yo mituna moko ko répondre kaka na koloba na wina non te mais ko pesara kombo moko. Okay. Artiste na yo préféré awa na Kinshasa. Fally Ipupa. Fally Ipupa. Voilà, très bien. Et na kati Afrique Fally Ipupa. Na kati Afrique Fally Ipupa. Et en dehors de l'Afrique Maître Gims. Maître Gims, soki olala kola mukaka, ozarana poso sala ba featuring na bango. Et na kata signature d'accord ba featuring eza? Tena sai featuring. Bonjour na bafan nanga nyonso. J'espère que ndebo moninga lisu bokamwe te parce que za musala. Naza artiste et comédienne Kande Boyebi. Voilà pourquoi nous ça la peine na bafan nanga nyonso, ba o nyonso bolinganga Rose Okito. Je suis aussi journaliste. Balobi désormais bolanda ngai émission maboke sur KNB News. Balobi émission on epé sabino makambo bien. Balobi émission ne memela bino bato babunga, bato bo se poser ba question ba kufa, to babala to basali babi awande siko boyeba. Na maboke balobi émission na bino maboke émission moko oyo eyeli bino ba surprise ebele tellement beaucoup de surprises. Voilà pourquoi na ko annoncer bino boza toujours branché et connecté na KNB News balobi émission maboke désormais. Merci beaucoup pe na bato bazuzu ba information ya pesa pe mninga hein donc yebisa epeta na ba WhatsApp koma babe bandit babi déjà maboke bandit na KNB News babi et bandit déjà. Merci na bino nyonso bye. Masolo na ba mama eska elenga ba mama makambo vandaka Nikolo désormais na katia KNB News chaîne moko na Kinshasa oyo nyonso za ko salima na lingala toza ko beta nyonso na lingala ambote toujours na lingala makambo tout toza ko loba na lingala information na lingala et pa bozali boyeba botia na mutu désormais masolo na ba mama en boucle na KNB News bolandalanda esika moko émission ça la promotion ba mama dans tous les domaines boyebika le maréchal Jimmy Kolecha moko bozarane na mboka oyo asala ka émission na ba mama ozala na politique ozala na ndule ozala osala ka théâtre ozala okombaka balabala ozala oza député moko bozala na bundeli na bino mwana mobali moko nzamba tini na bino na Congo à côté na bino yeyo. Donc désormais na KNB News biso wa toko beta kaka lisolo tout na lingala nyonso na lingala. En tout cas, bon, mais ça n'a mingi na awa parce que Mikolo le maréchal moko mokonza ba mama nzambe ba mama on a vu ça la bino soki nzamba zui décision abengani ba mama na mboka obokenika na mobali moko kaka ngai. Donc désormais ngai yo moko na bino mokoteli na bino mobundeli na bino na kata KNB News ndina lobi chaîne moko to betaka tout na lingala to lobaka merci na lingala to lobaka bonjour ya lingala nyonso to betaka na lingala. Si tu as ba kombo la soka to ba no chango sko na lingala
pour ça la ndenge za la kaka oyo nyoso za na besoin na biso ba numéro za wana masolo ya ba mama idéologie ya sika avec impact na idéologie ba mama boyebi ke charge jeune za kaka na mutu nanga na kolemba bino te ti mukolokolo masi ya koya amen. Est-ce que ezali normal moi si akende kopesa la mobile na rapport na musala esika mobile ya salaka esika mwa ntumbili kwanga ezalaka kasi mobile na ope makamabe okei piakata ti opesi rapport et pas ya patron na ye eza normal bato ba réagir bolanda reportage oyo ya Graciana Ndaka na Miti Mafuta. Na mabala mingi ba mama bayebaka te lolenge nini mwasi ya libala akoki ko se comporter. Okomona mwasi soki kaka sali discussion muke na mobali na ye na place ke abongisa na mobali na ye na ndaku. Mais mama akokende ti place mobali na ye asalaka po apesela ye rapport epa ya patron na ye. Comportement oyo toyebaka te ezalaka pona nini? Tokitaki na terrain pona kotuna na population est-ce que eza malamu soki mwasi asoi na mobali na ye akende ti place asalaka po apesela ye rapport pa ya patron na ye. Eza mabe soki asalaka mosala apesaka mbongo ifo kokende kuna kotala eske bapesaka mbongo te. Eza mabe po okei kobebisa mosala na ye boko vivre ndenge nini. Conseil o na kopesa bango basala bongo te eza mabe basola na mibali na ndako après basilisi na ndako kolanda mosala eza mabe obebisela ye mosala po makambo nyonso tu babongisaka na ndako mpe na ndako ebongi te ebongi kaka esuka kaka na ndako mpo na nivo ya mosala wana eza mabe conseil wana opesa bango basala bongo te mpo wana eza kobebisa mosala mpe okobebisa vi na yo moko mpo na kati ya mosala wana nde boyobisela epa na nga namonanga eza mabe po aza mutu mobali no asala ndako akoya ndenge ake mosala kozonga akoya kaka ata likambo eza monene fo aya ozeleka ntango oya boyokani kaka osololi makambo esi alobi boye bato oyo basalaka ndenge wana eza malamu te po mobali aza mobali na yo aza te ole mosusu o ndenge ake boye akozonga lisusu te bazala ndenge wana te il faut kozela mobali na ndako bobongisi na kati ya ndako ndenge bobandaki bobongisi ata makambo eza minene ndenge bobongisi kaka namoni ndenge wana lelo eke todiscute na ndako oye kopesela nga rapport kote ya mosala soki ke balongoli nga na mosala ngano tovivre nde donc pour vivre ekozala te ekosengaka ke bamésentente ane continue kaka conseil nakopesa bamama moke oyo basala yango batika vraiment batika bameka kochange mpo que ça soit mabe eza babongisaka kaka et que jamais ekokoma ntina niveau ya mosala mpona nga eza malamu te na mosala soki oyo opesa ya mobali rapport na mosala ekitisaka nanu dignité mobali na yo bon baomonaka non aza responsable ete na ndako na ye ti madame aye na mosala kopesela ye rapport mpona nga vraiment eza bien te vraiment soki mobali aosala bongo yo zwa engagement ya kopesa ye conseil na ndako achange ke okei nango na mosala eza vraiment bien te eza kokitisa nanu yo valeur na yo mwasi eza mpe esu kokitisa valeur ya mobali makasi. Comportement oyo eza malamu te po wana eza kobebisa mosala ya mobali pe eza kosilisa respect ya mobali na yo na mosala. Donc patron ya mobali na yo akozwa mobali na yo a considération lisusu te. Patron akomona ye comme aventurier. Donc bino ba mama bosala attention problème ya ndaku esuka kaka na ndaku patron aza na tina ya koyeba yango te. Kinshasa eleki partout. Bilinga na Kinshasa mwana mwasi ayebika mobali azali déjà marié mais kasi mobali yango pe ya marié ayebisi ke na laki yo libala est-ce que esengeli kaka ozela tope ezali na kaka pongi ya babebe bolanda reportage ya Miti Mafuta na Benet Kongolo.
tosali constat ke ba homme marié ebele na ba oyo baza pe na bana na bandako bazolinga basi misusu libanda pe ko promettre bango mariage misusu bazosala bongo vi makambo bazokutana nango na bandako na basi na bango. Peut-être bizaleli ya mwasi eza malamu te na yango mobali a se décider alinga mwasi mususu po a étudier ye misusu pe balingaka libanda kaka pona ko se distraire na yango tosolaki na population pona koyeba soki eza prudent kolinga homme marié oyo azo promettre yo mariage na yebi te ça dépend bana lelo babanga su makambo na logique penza mwana oyo aboti nano te ato boti ko bota eza fete poko ko bota na openza makotindolo mobala ko bala yo mais eza mapola ngai eza mabe na mwana jeune fille alinga mbala za na mwasi po mobala za na mwasi assurance ezala po lelo to lobaka ke la mususu soka lingi ngai ataza na mwasi na ye akopetata akoboya mwasi na ye po ngana tikala na ye eza assurance te po mwana oyo aboti na te ata oboti mwana moko mibale fozala kana sir na nzoto na oyo moko o oyebi te lobi nzambe akopambola kotindela o mobali o akokobala yo soki ozaka kaka yo naningaka kaka mobali aza na mwasi yo nde o perdre temps na yo po ye aza deja na mwasi ne na ndako akozala temps obala yo te peut-être ye na mwasi na ye baza na baprojet na bango deja basalaka peut-être basomalia biloko na bango yo koyeba ndeni oyeba te ozomona kaka ye azopesa bolingo ebele yo bozokendaka kaka te moto alinganga mingi ataza na mwasi ye alingaka mwasi na ye te nganda alinganga mingi alingako mingi le bozala ye ntango azonga na ndako na ye azonganga na respect ezopa mwasi na ye yo kote ozoyeba kaka ya kobala nga obala yo te eza normal te mwana alinga mobali oyo aza na mwasi topesaka mpe bana baconseil vanda tambola malamu lobi okutana na mobali na yo aobala yo pesaka bana baconseil tant que naza na mwasi na ndako ata aza bizali mabe nabengani ete po pourquoi nakende kobala mwasi mosusu mpo na ngai nakobala te lobaka soki nabengani na ndako sava nakobala mwasi mosusu tant que aza na ndako nakobala te mpo na ngai napesi bango conseil ya boye base comporte très bien balukuma bala babala bango eza mpo na ngai baboye kolinga basi ya bato na bana mike ya bato o lelo so bakangi ye akotika sho akodepase mbongo ebele etake papa epuis mwana mobali nakorépondre oyo boye mibali ntango balingaka basi bayebisaka teke naza na mwasi na ndako alors yo mwasi ntango mosusu bolingaki na mobali soki ocomprendre ke aza na mwasi nde na kati ya ndako soki akoloba ke nakotika ye mpona marie yo en tout cas aza kokosa yo alors soki ozali mwana oyo aza na mayele na mbala moko ifo boya mobali wana parce que ntango akozwa yo akosala mpe ndenge azosala oyo aza na kati ya ndako donc eza malamu te mobali oyo aza marie soki azoloba ke abenga na mwasi aza na ndako po azwa yo atie na place na ye aza kokosa yo donc bandeko basi bozala vraiment très prudente na likambo ndenge wana si conseil na kopesa babilenge basi to bamama oyo bazolinga kokangama na basi na mibali oyo baza na basi na bango na bandako ezali malamu te fo kotika parce que azolinga anuire yo azolinga bebisa vie na yo parce que yo il faut ozala mwasi babi mwasi il faut azala mobali moko alors soki okutana mobali na yo oyo azali marié te vana na ye bosala vie na bino alors soki azokoyebisa yo ke akotika ye mpo azwa ye tio na place en tout cas kokomi kosana te en tout cas zala prudente fo koboya yo mpe mobali oyo oyebi koza na mwasi na kati ya ndako kolinga te kokosaka bandeko basi oyo baza pembeni oloba ke nakotika mwasi na ngai mpo nazwa tio na kati ya ndako eza malamu te c'est ça le seul conseil nakopesa na ndeko basi mpe ndeko mibali eza malamu te mwana mwasi kolinga homme marié po ndenge kaka azosala mwasi na ye ndenge pe kaka akosala yo lobi eza kaka malamu kobala mobali na yo moko ke mobali ya bato po okozala na kimia te na libala wana Kinshasa eleki partout. ndenge nalobaki na ebandeli championnat ya Ligue nationale ya football ba reporter ba match oyo esengelaki ebetama weekend oyo suite ya le fait que ba joueur rebelle bazali ko beta chan tina suka ya chan nde ba match nyonso ko betama reportage na Tasiata.
Na communiqué de presse moko oyo secrétariat ya Ligue nationale de football Lunafoot abimisaki a annoncé que 3 matchs oyo ezalaki prévu week-end oyo ezali reprogrammé pour la date moko ultérieure. Ezali bongo ba match oyo bandai ko compter pour la 15e pe dernière journée ya manche aller ya Lunafoot. Et kosenga na ba moureux ya football ba patienter muke pour na ko assister na choc oyo bazalaki kozela entre ba Ange pe ba Saint de Sanga Balende na ba Corbeau ya tout puissant Mazembe. Déjà reprogrammé pour la CHAN 2020 oyo 2 clubs oyo batindaki ba joueur na bango. Donc ba match oyo ekozala lisusu te ndenge ezalaki prévu dimanche oyo 7 février. Match ya JSK contre DSMP pe affiche entre Maniema Union na ASV Club. Yango pe ezali concerné ndenge communiqué oyo elobaki. Donc ba mourir à football bo patienter mouke en attendant CHAN esila. Bongo boko retrouver ba équipe na bino ndenge ezali prévu na calendrier ya Lunafoot Kinshasa et l'équipe partout. Tokomi na suka ya édition et les lobos continue kolanda KNB News na Show TV à partir de 18h30 p 11h45 na Pic TV à partir de 19h30 p 14h juste na Magic TV à partir de 19h35 p na minuit juste na Yoka Son TV na 21h juste na 6h juste p bongo na 12h juste na Wemsa TV KNB News ezali koleka na 22h20 pe na 13h juste na Access TV KNB News ezali koleka na 20h30 pe na 8h juste bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube KNB News pokuna ba émission nyonso o tozali kolakisa bino awa ezali koleka déjà en boucle kozanga elo côté ko raté elo côté pamba te soki ozangi bakoya ko betela yo lisolo pamba. Merci pour bozalaki ebele ya ko continuer ko landa biso mais souci na ngezaka moko boye bien ngoti to mona lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino